relation na yo ndeko belle vie. Pourquoi nous sommes comme belle vie point. Non non. Basinga na bango nga ki parate. Ndeko na yo azala nani pa na yo na vie to pas azala. Azalaki mutu na ngai te po azalaka ka mutu na ngai. Ona yina yete na linga ke kaka. Na ko vendre na plateau te ka belle vie pourquoi? Non. Na tutite na tutaki. Oh bah tout est là qui n'a pas tout acquis, mais c'est pas tous les missions dans les caractères belle vie pourquoi? Non. Non, belle vie ça on doit si mananga na musala. Aye si mananga na musala. Vous comprenez? Écoutez que mon thème mananga na epesa qui. Le boko bon ça na bien ndeko na. To ça peine problème te. Ça maxi. Abi mana makambo wana. OK. Eza famille batu. Bango ba ebi ndeni basali makambo na bango. Abi mana ye penza abetela penza ngo CTT. Asala vie na ye 10 000 wandere yaki. Ce bazwa ki bana so ba bengisa ki bana nyonso tout 10 000 yango. Vous comprenez? Ba partager ngo na bana wana nyonso. Nge sala bien. Mais le cas bon ba kene ko pesa na famille, c'est ba linga famille lezo. Poneti na nga Gabriel, so ezaki ba pesa na boko na nga. Nenga na zwande bana na bengisi bana ba ye na partager les ngo bana. OK. Vous monde. Tant ba ke pesa na famille, c'est ba pesa famille. Si ko ngai na kokui ko déplacer te pour mutalo balanga ke défend bongo yaka bongo sala no sango te. Te bana mona bongo na maboko. Confiance ezaki ndenge ba solo là. Quelle confiance na yebioté? OK. Quelle confiance na yebioté no moko te o déficit sanga mbongo. Soka zoe bambonga ba tout ce problème hein. L'air ayaki bayiba kembo. Avazonga bayibi embo. Peut-être alinga zo problème bon wana na problème wana. Ezaka bon? Ezaka bon. Bo comment ba ko yibola na ko ya ba yibo suna ko. Ba escroquer le suna ba to ke defa. Ozo mo teke za ba problème. Éviter tant ozo ko mo 7e baga na kati zo tangama. Yo ko la esa batu. Ba vanda na bandako. Vous comprenez? On va en andako eleki nyonso. Obenga na kotuna ba santé nini eleki nyonso. Vous comprenez? Donc ko zali bakela moko oyo zanga mutina makolo. Oyo yo sali na yo ngote mais ba pakoli yo kusoba. Peut-être makanisi abatu ke ndeto zo kende ba kopesa biso mbongo. Pesa foot de moyens et ça là que lelo au tourner tene ba sila ba tuna na ba Belleville ba tuna ba boye parce que tout le monde de so maxi pas le bien moi. Alobi bango soki bazwa ma privilège non parce que bazaki na mituka oya cher moment lui va teki pona bango apesa ki mbongo pour que ba tourner ba film ne ba tourner lelo puis baza moi succès parce que yesu ba bien vana ki ça succès pe ezala est-ce que vous appelez moko ya makambo zo ça que bande ko ba tourner puisque bino baza na ba chaîne na bango vanda tout ça. Mais pourquoi ka koloba pe ka bongo? Pourquoi? Oh, tous les deux chaînes basali nini. Pourquoi nini ka deux chaînes wana kaka? Basali neti nini. Basali ba effort na bango, makano c'est la stratégie. Ba osa succès na bango, c'est normal hein, mutaboy yango zate. Ozo mona ngala kokolo bateke. Ngapeli na zabo eloko bango bazo bango ngapeli nazo sa succès te wana na commune kwa moi na jalousie moko. Ozo comprendre. Les époques na bango, les temps na bango. Potika bango ba évoluer. Ya bino chez les cas. Il se fait les cas. Ah, comme quoi c'est plus facile. Il y a bino chez les cas. Ngali ma o muto so loba, o muto loba ngana ndija sex. To senza mamo côté lo na mikolo ya gadi. Eza na titre mono na chaîne na yo moko chaki. Okomi Gabriel Bolembo a une famille bota pardon. Kasi tu n'as pas peut-être tout une question. Mama, if love is crazy, love is for me. José Baila. Na jo sola kana bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo ko mate. Baza na mboka ni. Baza na France, mususa za na Belgique. E ko makate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah, na rembe na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Le coup la bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service.
JP Service Otelelo Économie internationale. Tata na ngai JP Service merci. Ta biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge te biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JP Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JP Service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JP Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo braza tala baza continua JP Service ezali soki bane te angolais nali te angolais JP Service ekale eza musike Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission. La seule émission qui vous donne l'actualité des news, c'est ça, tout Babango avec Yves Ipan, ton secrétaire d'info. Là, la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Gabi, Maman Tumba, Gabriel Bolembo, tous les Awa Tokosola Ebele. Et encore, tu as il y a docteur Mobijo dans le centre hospitalier, Awa Yolo, dans l'avenue qui moindre. En fait, c'est pour ça la Nini. Comme d'habitude, l'autre fois, c'est un contrat. Mais l'autre, vous voyez, il y a un contrat Nini. Oyo, habite là sur solo par rapport, il y a contrat dans docteur Mobijo. Merci d'avoir de nous. Là, je vois mon vieux Kati, Thierry Capitaine, dans le Canada, Motema. Il y a Maman Nabisu, na capitaine au Canada, en tout cas, on a pu nous motiver. Merci. Na coupon du bon au Canada, na Bossani PT, mon ami privé qui s'était mon futur. Maman Emilie de monter, mais tous peuplés en béton, le maman Nikelemba, Billy Vumuka Fondation, tous sur la pas vive non fait. Voilà, tout petit mot de pas ya Gabi, Bolembo, Boni Santenaire, santé za bien, Nzambazo Sunga, Nzambazo Batela. Yo pe santé bien. Très bien, Nzambazo bien que ba moyo. Namboule betaki somo lobie ebomelinga convertisseur nanga ya panneau donc kake bomelinga ngono naza na anga te na oki malelinga convertisseur en makasa ça ngo 3 ans mais kake ana yeko réussir ngo ebomian mais moi ba malaise sali batu na ba longue buibuye bimi batu et sali yote na ngapela Dieu merci ba buibuye salinga donc on a bois kaka robe en na bois qui des robes quand na zo bois kaka so na tambo na bois qui ka robe na bois qui ka robe donc et ba robe pepele ya mwana ezwinga penza te voilà en fait boni ba tournage je connais bien parce que lubu ka ande na za na mikolo mais ouais lubu oh otenga mi mikolo batu balobi faut batala ka ndenge na zo lamba OK donc ba zo sepia na ba on est lubu ozo mona ba c'est pas émission te bali na ba ka nini lubu na ba OK yango na zo saila bango pe kaka voilà est-ce que vous avez été à côté la spectacle bandeko oyo baotiko Mimi Kabongo Jérémy Jérémy Chabani Mobekisi Aïda voilà est-ce que vous êtes pour l'andapé moi biloko bandeko sali ouais na landaki on a sekaki makasi na landaki et ça onde et ça la bien bandeko bakei ba sala ba spectacle na bango ba spectacle zongi po ezaki susute ezongi donc nzamba pambola bango makambo bango so ça bien ba bon séjour na bango ba production oyo e bandaki ko koma rare ezaki caprice bandeko ya potonde diaspora ba comédien diaspora dans ça mais le gouvernement comédien ezongi ça ezongi et pour une production on a évité
otala ngona nini oyo totala parce que ça bande muso balobi soki sur le cas ça qui c'est parce que alinga kaka a mikako chat des autres na conseil de ko faire na monilité akanda fingi kutu ba collègue ne moko ya musala oyo ni musala ya théâtre c'est vraiment nini komona comédien afingi bande ko mo ba comédien pona na ebite est-ce que ba ko leba kende ki da faire sa beti et d'ailleurs non faire beti non te hein abete non te il y a un moment wana bon est-ce que bato ba ko tala faire est-ce que bango ba ko ya pas ne pas nan bato ba somé ba bien na ba ke ka pas faire OK vous comprenez bon ke ka pas faire bato ba somé ba bien na ba ke na ba ka pas faire ndeko jemi pas zongi na yedi ba kozona ba ko te ke o azwa bien na ya tika akota ya faire te ke kota mi maboki te ozo mona eza na ngobongo te ezaka que makambo pe ba projet ngo ebandela ngo pe ka mwa kala bandela ngo mwa kala te nazalaki te namoni jemi azongi na ye azongi avai na ye tandis que concert plutôt j'allais dire production chez Ali les 18 oh na Suisse oh na ngi be batie ndeko na aussi la bisalu production chez Ali na Genève na Suisse na ngi be batie ndeko sila na kati anandimi te ka okende est-ce que andimaki bah bien ça vote tout le monde bandeko ya maman international je crois mais vote il faut muto ayebati vote il faut muto ayebake nazo sala likambo na sala likambo bon ça maman mais tu mbongo ye billet tout ça au bout prendre bon na ebité ça c'est bien on est juste le pas docteur Mobujo en fait tu veux ça nini na centre hospitalier oyo et sungaka ba congolais belé n'habité en fait ya gabe ko ça sous nini awa ngana ya kaka makam nanga ba traitement makam nanga ba traitement docteur a traité nga mingi ba tension a traité nga mingi ba tension et po makam nanga surtout na sala ka pa docteur Mobujo ya mona ya kaka mingi soka za na hôpital na ye la ndelinga makam na to ya expliquer que non docteur Mikolo peut-être tension et sala nga boy ah ok c'est la question ça donc le lo yeli pona le poso et le na ye pona ozwa kisi nanga kisi na ya le poso ok asalenga kisi moko spécial ok na yesu kozwa mususu ok mais yagabi le lo eza ba ndeko beli bazo féliciter makasi par rapport la confiance au PC docteur Mobujo d'abord aussi il y a courage aux gens il y a pour les canaux écran ou les canaux réseaux sociaux n'endenga ma ben n'endenga l'ongine bébaki mais on dit encore pour les cas na réseaux sociaux pour na kokumi ça peut pour le babolamu au docteur Mobujo alors ça la pour na yo aux ala nous aux alelo éviter courage wana aux gens moi peut belé bazo boya moi ndeko muso na bengi ala besoin ba bongisa lokoso na ye mais basengi photo pour batala état ya maladie azanango mais moni ndeko azoka soin pour tinda photo kaka yo courage nzango wapi ya gabi aboyi na yeko tinda photo bazongela ngai o ya gabi o moni na kala mo batasha mike docteur asenga photo ngai même mama tinda photo nga na pesa photo nga binga na pesa photo na nga lolenge onazalelaka na pesa photo mais tinda photo oya ba réseaux sociaux zaka oyo otindelaka docteur to daki avant docteur ayeba te on a ba publier ngati on va publier ezaka na tournage ti OK nini poudre zo sopana OK ba cameraman wa mitema mabe bazwi yango ba publier longnanga ndo moni ba sekaka ngai ba sambwisaka ngai balobi ke na tikali ndengwa na kobonga lisusu te mais ba yebi calcul nzambe te OK ozomona nde na yakokutana docteur Mobujo à travers mama Chako personnel nde na monaka ye ndenga zalelaka et puis na ye komona ye ndenga ba komelaka nde sa yesa kinga mnanga te kende pa docteur boy ozomona nde na yaka pe na ye ne longi na ngai abinanga kanganga photo tina na kangi pe photo na tindi ozomona atali abisinga yaka na ye allez traitement liboso yango traitement mibale yango ya misato yango tozokende mais courage wana yebisa biso nani en fait il y a qui ndengeni nous ont ndengeni pour les cadena ba soki oza na problème il faut oza toujours na courage
oyo bato mosusu bazalaka aa na problème aza na courage te oza na problème zwa courage eza na bato mosusu oyo azozwa zemi te azoconcevoir te mais avai na ndako azotalela famille moto balokanga donc biso bakongole tozaka famille moto alingi na bota te oyo boye mosusu oza na problème mo boye nde tozeki kokola bamicrobe moko ekota yo efanda ezwa place oyo elekisaka mataka papa te ozomona tokuta bina bacirconstance mosusu ya biso okenda kolongola zemi po kolongola zemi kala ezalaka ya soki banzete soki balutu soki banini baza kosala biso kala eza so ya ndenge lelo te ekosa mpe place moko etushaka yo otalelaka famille nde motu balokanga yake pa docteur Mogijo docteur azosala baconsultation na koconsulte yo akotala eloko nini ezoleka mpo oconcevoir te ozomona motu so aza na tampon aa na mokama te alingi kotinda photo te alingi koya kose faire soigner te docteur Mogijo abimisaka photo ya motu te sans permission soki ondimi nga ndimaki babimisa eso bandimaki babimisa mama chaque ondimaki babimisa ozo comprendre soki ondimi na yo te bakobimisa na bango pe te ozomona bazobanga na bango pamba tinda photo na yo docteur Mogijo amoni yango akotindela mafuta na yo a partir ya mosika akoyeba maladi oyo ezali na kati ya elongi na yo ya photo na yo soki otindi photo te sikoyo aoyeba ndenge nini ozomona bazongelaka ngo ya gabi balinga photo omoni gabi metinda photo so otindi photo te bakoyeba maladi te est-ce que ezalaka okobika te okobika te ya mabe kutu le tokenda kobota ndeti ata mama mokonzi bakomona ozomona eza nango na ntina moko te so oza na problème oza na maladi mikitisa mpo ozwa traitement mpo obika c'est ça sikoyo oyesa bamama nini surtout eza na bamoyo ebimi awa namoni bandeko ebele babilongi na bango ebebi bato babebi buibuyi na bilongi ya bato bandeko bilongi ebebi bango mokamate please bao bakenda surtout bacoopérant nakeli bango mawa na mawa mpenza mawa na mawa conseil nini okopesa bango ya gabi eza bandeko ebele amona nakebebisa mwa mbongo na ngai ya pasi oyo bana bakolia nini mais azobosanake elongi mpe ekoki komemela mbongo ya bien bamoni mpe sérieux parce que elongi eza ya basérieux mpo bamoni mpe elongi eza propre mais ntango elongi eza mokama te ebeti ebele mosusu mpe omona moi ka moto ebeti yo ndenge wana yaka bango mpa docteur Mogijo apesa okisi moi wana elongola omona mpe na première soin ka esili ozomona mpo eza likambo moko moi moto esali yango amso okoma wana deuxième soin te ozomona yaya oyo eza nini te yaya ezaka kitoko te eza mabe ozomona eza bien te omona mobali azobengo mpenza boye nayebi moko mobali ayaki sasa alia mbongo mobali ayaki sasa sikoyo teba mokama te okima nini abisanga Gabriel mais bakola poudre kasi kende singa Gabriel bona tongo abi na butu po luko sokola po olala na poudre te sikoyo oliaza makanisa ko se faire soigner nayebi si benga nayebi yaka pe ko se faire soigner ndenga bazo soigner nga ozomona ponga na nga mutu soka ye na ye na otika na ngelo na nga polele nde ezalaki liboso eza so bongo te ozomona yaka ko se faire soigner azoya na répéter kilo nazo comprendre nanga te sikoyo bando okimaka mibali yango bongo imokili oza na makambo omona nzambe pardon bandeko ebele babengaki biso bandutu ezoderange bango mpe makasi plus bamama kobota babi ndenge aboti bana mibale misatu boye
bandoute esali déjà minene opela minene wana aiboso na commune 3 4 5 est-ce que bandoute ezala continuer mpe esila éviter mama Gabi kozana mais toza na biovergeture po docteur Mogijo abimisi ozomona nga nazopesa bango conseil ngai moko na bamipandi na ngai awa nde nakoma monene makasi le nazozonga ekataki ngai mipandi awa mais misuni ezomata misuni ezomata osomi savon na pa docteur Mogijo toza na biovergeture yango ebotaka misuni misuni ezobima parti ase nde nazomona awa ezobima parti ase ezopusana ezoya sikoyo vers place efungwama ndenge nazomona ndenge nazomona ozomona sikoyo docteur abimisi savon biovergeture kozala te kopakoli lelo otaki tata opakoli lobi te pakolaka ndenge expliquaki bino osombi yango ozwi fulufulu nini fulufulu nango nde totyakaka boye te ozwi yango nakoza préféré soko osukoli na mai wana ozwi pakolo maso place wana maso eya mpe na solo te so mpo kobima eya nango mpe na solo te ozomona obimi na yo okei na yo osomi basavon na yo ozosalela nyonso tu na oyo ezokatama ekata biso nte ozokola na oyo ya kobota yo pakolaka kaka yo ozwaka kaka na tioko kasi yango na oyo atioko mosusu te nde tozobotama nde tozokola ti yo ozopakola kaka kasi elubu te émission elubu chaque jour na olia lisusu te na olia susu te voilà ça c'est bien na olia susu te alors bandeko basa ndenge ni mpona kozwa basavon wana po eza na bandeko ebele bakobenga mpe bakotuna biso tosandeli biso to awa na Japon wana mama docteur na Japon na Gabi na mama docteur na Gabi Japon et puis basa agence ferrara na Japon mais wana ba DHL kaka nde ba DHL kaka kasi bato bazosomba ba 10 savon ezokende bato bazosomba ba 20 savon ezokende sikongo azomona lokwa bato bazosomba ebele na seke bazwi déjà kimia yango ya bazotuka mpe bateka ye mpe azoteka mpe c'est ça mais quand même mpe bazobenga yo oui baobenga baozo barésultat na bango ya bien eya Gabi en tout cas tolingaka yo mpo okosaka te makambo solo bakosala ezaka ya solo sesisera mikolo naza boye te papa naza na nga nano boye na pema mocha de beauté kaka babendinga mwa moko na fanda esalanga lokwa mwa lox merci beaucoup ça te va merci mais sikoyo salon Mogijo asileti moment bakoloba nini belanga yango lido banda bale bastratégie plus ya série oyo saison de pluie saison sèche yango ezobanda wa malili ezobanda malili nde ezobanda wana sikoyo epuis na bandeko nyonso ya voilà omonyango te ya Gabi ne elango oyo iparaît ke kozala makasi bato mabandi basuki elongwa lokwa mo ezalaki makasi moyo ekozala malili mpe ekozala makasi docteur Mogijo na salon mon choix de beauté alobi te docteur Mogijo na mpona elanga oyo mpona biso bato ya kokende kosala suki atieli biso nini na ye pomade moko bio MG naturel bio bavitamine ya suki eza kuna ntango oke kosala suki kosukola suki na ndako te yaka nango na nini na salon mon choix de beauté yaka nango kuna nde basukola o suki bakotia yo bapomade wana eza vraiment bio eza mpenza bio ata bato mabandi yaka kuna basali yo suki basisa bapakoli yo bapomade wana bapakoli yo bavitamine wana après basali yo suki yo moko omona ke même bamabandi ekobota yo omona ke suki na ndenge ezalaki eza susu ndenge ozala te parce que basuki na elanga ekatanaka omona ke ogarde toujours suki na yo et puis ebakiseli yo susu vitamine parce que nyonso to wana eza bio ozomona eza vraiment bio eza ya kitoko vraiment te mais ozaka toujours na kati ya facture so mpo olingi osomba mpe nini bio nini MG wana osombi mpe so mpe naokaki nde docteur Mogijo abi azokabila mpe soki oye na salon osisi akabeli yo
nini pomade moko pomade papier sous pomade moko okende yango na ndako ozomona nyonso anda mpona oluka kaka suki ya bandeko na biso basi ezala toujours bien parce que ça pomade moko bio MG donc ndeka sombi pe bakabeli na bakabeli bakabeli pomade donc pomade wana eza tellement efficace et kolisaka soki et comme ça soki misuni so ozo salela en tout cas au sepela inutile ya protéger basuki biso na ba mèche ni na maman quand ça mon la mèche et bon baye tout au long ya elanga mais ata pe soki neti kokanga ba mèche wana soka osukoli pe mona mutu na pakoli on a cessé ça mutu ils ont un problème té qu'est-ce que c'est sur biso adresse doza na nini na biso ya mon choix de beauté na salon na biso mon choix de beauté pas docteur Mogijo soki ozwi Willery okoti kabamba oleki wenza kabamba bakitisi na Rema Ingalo bakitisi na Rema Ingalo otali wana omona nzete moko lidame etali dame za wana nani salon na biso eza wana so po yeli nzela ya flambeau ya bon marché oye kaka nzela wana okita pe kana Rema Ingalo okoti okiti pe na omona pe nzeta dame za wana okota nzesika obunga te ata soko obunge otuni so okona na Rema otuna na oluka mon choix de beauté pas docteur Mogijo okuna bayebi bakonza coupe ozo comprendre ba olakisa yo ozomona ezesika obunga te ezesika obunga te mais côté centre hospitalier docteur Mogijo on a évité l'autre fait sur la promotion où sur qui biche belé et puis na ba différentes émissions na plus sur BTL sur le il y a contrat aux alarmes docteur Mogijo en fait tu ngo expliquer biso na contrat aux alarmes docteur Mogijo oyo lobaki ezaki nini ya kolobela ye eza ya kolobela ye ya bolamu oyo asali ngai ezaka ya mbongo te ba ofuta yo bino nde bafutaka bino po bino nde bafutaka bino siko ngai sentiment wana naza molobeli ko expliquer bato elenge onga nazwi na vie na nga ozoyoka oyo nazalaki so na fandi nazoyoka kaka na motema koma elongi nange kokokoma boye ozo comprendre pe kaka wana docteur Mogijo alongola yango na sepela nalobelaka na ngai ye na expliquaka pe bato ozomona biso na besobe tondima to expliquaka bato koma tozalaki na koma tokomi esengo nini ekoti na kati ya vie na biso ozo comprendre oui et puis docteur Mogijo aza wana soki amoni yo aokabelo mbongo sans osenga ye soki omoni ye kaka aopesa na ye akokaka ne te donc gabi zwa transport sikoyo ngai na koleka yo parce que ngai le nayaka nazwaka nanga kaka ngai nayaka nazwaka nanga kaka ocomprendre asoutenanga mpe na makambo ebele so na eseka docteur il y a un souci comme ça konyokama te leka na victoire bakopesa omona no mpe ye te mais okuti kaka mare yango ozo comprendre donc nalobelaka na ngai ye na sepia nalobela na ngai na esengo akotisa motema na ngai parce que nazalaki toujours libaku elongi na ngai elongi moselulu opakoli poudre nanger donc otambolaka na poudre kote moko okoma osukoli elongi obandeli poudre mais lelo eza subongo te depuis natiaki poudre na nga 9h naye na bandi émission omoyike na bakisi na nga poudre te na koti na kaka na émission vous avez dit que vous avez akimi na bungalo na ye mais yo osaka wana au engagement au commission contrat asungaka na ye ngai asunganga mpe na pote asunganga mpe mpona pote asunganga mpe na baproblème batension aza namoni ke docteur tension esalanga bo yaka ozwi kisi bapareil mpe kitoko bapareil mpe makasi ekoti eza awa ozomona baolandela ntina cœur bazolandela yo tout ça bapareil ya makasi ozomona bahôpital biso tozokende bainfluence kaka mpo
bana banini na bango minene so ndenge mais pas docteur Mogisho appareil eza pi ba olandelo malamu mais il y a gabi sunga ozomona bazolandelo penda malamu oui tu es awa tu ko mona appareil moko te ko bangisa biso ezali sa confiance ezali bappareil ya makasi ekoti surtout oyo appareil moko ekoti awa bapapa oyo banini bato ya 3e âge oyo ezobongisa mikuwa ezozongisa mikuwa tout droit ezala oza jeune oyo makolo na yo eza na problème otambolaka sumu malamu te oyo mokongo esali boye mokongo nange esali boye nazwaka sumu ya kosala nini te awa epa docteur Mogisho bapareil oyo ye awa ezaka awa na poto ezozongisa mutu normal ozomona na mabumu mais biso awa depa docteur Mogisho à partir ya nini ya le 18 mai ozomona oui porte ouverte ezali awa yaka yo mutu obotaka ozwaka zemi te yo mutu oza na bamiome oza na bafibrome oza na bapota banini bapandicite oyo nyokolaka yo yaka oza na maladie nini ya bamama yaka pa docteur Mogisho yaka le 18 mai ozomona yaka le 18 mai bazosala nini consultation surtout ofele consultation eza ofele docteur azobenga yaka na tongo 8h toza déjà oye na tongo oye yaka na ombangu na tongo po basali yo examen na yo tututututu okei na yo okei na olambela bana ozomona bapareil ya makasi ekoti awa onga mokongo ongai boye mokongo papa banda papa boye mokongo mama boye makolo ya mama boye oboye na boye boya na bengi bino boya bokomona bapareil ya makasi ekoti awa bato oyo bakoki kosoutenir eza badocteur Mogisho au gouvernement qui peut soutenir vraiment. C'est une question de échographie. Est-ce que nous sommes les mains pour nyonso ezali échographie eza awa eza nga baute kosala nga examen ya motema basalinga examen ya motema basalinga examen ya motema pesinga kisi ça va nazalaki sona mata escalier mais tomati nao ça va na monene na komi nango ya elubu na osalaka ya kolia lisusu te chaque jour kolia voilà Pierrot, si nous sommes en connexion avec toi tokenda tomona nanu bapareil yango okomona ezali wani Saint Thomas non biso toaba Saint Thomas donc faut vivre bango na misu et puis tozongela baba tozali okay oui après ah, ok. Ah, merci. Hein? C'est notre radiologue. Ok, voilà. Docteur Christevi. Docteur Christevi. Ok, bonjour, ça c'est bien. Bonjour, Docteur Christevi. Merci. Nous avons des questions parce que les gens ont tant de questions même. Alors, tout ça, l'effort, il y a parce que Congolais, à moto. Il y a l'inaga amona na misu ba Saint Thomas ba kamo belé en fait tout ba docteur Christevi machine utilité la meza pour na nini utilité la meza nini d'abord tout gagne ngwana parce que to moni ngwa matembe zalaki mais to tout ça les fois ya roya kokota na kati sunga biso na population ba ta la biso. Merci beaucoup pour la question. Oui maman. Machine oyo ils ont machine na biso échographie toujours ça là l'échographie d'examen à imagerie échographie le quoi échographie pelvienne et échographie abdominale et pour tingai nazo ça la patiente ngai a toi ba na mono tani de sortie ya sunga biso toi ba nini ezo sala nini ezo sunga nini. Bon, machine oyo ezosala examen ya échographie ya imagerie ndenge nalobaki mingi toza surtout tosala échographie mingi ya bana basi donc tozosala échographie pelvienne ndenge nalobaki na échographie abdominale. Ça veut dire quoi? L'échographie pelvienne
eza mingi tosengaka yango epa na bana basi oyo bazosouffrir mingi bamaladi ya bana basi ya baorgane mingi ya bana basi par exemple bamaladi oyo ezalaka na bautérus na batrompe bainfection mingi mpe oyo ekreaka bamaladi mingi na kati na bango nde soki tosengi baexamen imagerie oyo lokwa baéchographie pelvienne nde epesaka biso yango soki mpe epekisi mpe te tosala échographie ya libumu mobimba donc baéchographie abdominale wana ekolakisa biso mingi bamaladi oyo eza na baintestin po tozalaka na baintestin mibale intestin grêle na grand intestin ekoki kolakisa biso mpe bamaladi baorgane mosusu ya kati ya libumu ya moto lokola baestoma lokola baintestin wana nde nalobaki voire même bamaladi oyo eza na kati vraiment makasi avec cet appareil ici tokoki kosala yango mpe tokodétecte bamaladi mingi na kati. Mais pourquoi botyango ya ofele tandis que toyebi biloko ezalaka na mosolo ebele surtout bapareil oyo eza na bahôpital ebele vraiment te mais bino botyango ya ofele namoni intérêt na bino nini na kati par rapport ya oyo bozopesa biso ya ofele tandis que bakoto mosusu kosala eloko tobenga échographie ezali na ba $45 ba $50 même ba $35 mais bino botyango ya ofele pour quel intérêt? Par rapport à cette question, ce que je peux te répondre, eza boye. Tosali yango eza gratuit. Pourquoi? Parce que nous voulons vraiment aider notre population. Population na biso, surtout mingi ya ville ya Kinshasa, bazo kufa na ignorance, bayebi vraiment eloko te. Alors nous voulons aider la population. Il y a des femmes oyo bazo bala, bazo kota na ndaka mabala, mais arrivé là-bas, ils ont des problèmes. Il y a Kobota, bazana ba problème ebele, raison pour laquelle centre hospitalier Mogisho a organisé une campagne wana donc eza journée à porte ouverte eza ka journée moko pona ko dépister ba maladie wana ba maladie lokola ba kyste ba myome ba infertilité donc nyonso oyo etali bana basi par rapport ya Kobota na bango par rapport ya évolution na bango nde yango tosengaki tosala yango. Mais à part wana appareil na biso ils ont la capacité à faire l'examen donné. Avec cet appareil, tokoki ko sala examen cardiaque, tokoki ko sala examen voire même ko visualiser ba vessie na kati nango même ba rein tokoki ko mona. Donc s'il y a seulement de maladies même en dehors il y a utérus na kati ya libumu avec notre appareil vraiment tokoko détecter yango bien avant pe to sungi. Vraiment journée wana moko ya le 18 tobengi population soit Kinshasa bay ya le 18 mai tobengi population soit Kinshasa baya consultation na biso eza payant mais l'examen nyonso oyo tosenga awa eza gratuit. En plus soki tokuti na maladie oyo toko détecter à partir ya machine ya biso échographie awa kuna yango pona ko sala yango to pona ko bikisa yango ko soigner yango eza na mbongo mokie. Vraiment ba maman ba yaya ba oyo bazana ba maladie ba douleur ya libumu ba oyo bazana ba douleur ya ba règle ba oyo bazana ba problème ya kobota ba oyo bazana ba problème ya ba constipation donc eze belé tokoki ko citer musu pe to kokate boya journée wana tokoyamba bino vraiment vous allez bien. Est-ce que ça y a un programme pour sali kaka pona mois de mai ou bien ils ont déjà programme na bino déjà il y a depuis longtemps? Bon centre hospitalier Mogisho azana batana e organisaka ba journée à porte ouverte wana. Ezamba la liboso to ya suka te to organiser journée wana à part journal le 18 ndenge to ko saela musala soki ba besoin mususu ezali to ko lancer les sous appel pour que to yamba les sous ba population na biso pe to continuer musala na biso comme il faut. Merci beaucoup, Dr. Christelle. Merci, je vous remercie aussi. Merci. T'es imbécile. Ochaki tembe. Ochaki tembe. Mais on dit makasi ya makasi na édition j'étais. Je sais pas moi na éviter dans le bail. J'étais. Mais batu oyo ba konzi ba ko soutenir ezali ba docteur Mogijo. Est-ce que bien échographie, on a tout ça là madame pour le monde on a vu ça sur le bout de mobile Yves Junior. $45 échographie.
Et puis l'hôpital au moins la botte à Maracuna bazana ngodi l'hôpital Moussous. Imaginez. Donc le 18 wana na habité consultation ya ofele. Et puis kobanda 8h tu 15h. Parce que imaginez Congolais a un problème ya mbongo. Parce que c'est lié échographie à ofele. Nous comme déjà sommes il y a bateau déjà baya ebele le 18 parce que soki bakangi na maladie traitement na yo okofuta la moitié. Ah OK. Tu comprends? Okofuta kaka la moitié. La moitié ya nini ya traitement na yo. Ya maladie bakangi yo. Okofuta loka mbongo moko ya mukie. Ozo comprendre mbongo moko consultation ya ofele. Ozo mona. Donc docteur Mogijo sa makambo moko boy oyo vraiment nzamba pambola te kaka. Ngamo pe na kozala. Intérêt ni docteur Zango oyo. Ça doit se par compassion ou bien ça na bande comme moi comme mindele mo rapper simanaye ba fondation to soutenir pour que yeko to sala makambo abande yango kala kosunga ba orphelin kosunga ba fille mère kosunga ba veuve ba nini donc ba forage asala ba forage asala ba forage ba orphelin ba forage manini donc ya sunga kana ya sunga kana banda kala sikoyo amemi yango ndenge wana na makambo na ye nyonso. Vous comprenez? Kosunga azana motema ndeka ya kosunga. Et l'autre osenga kana gouvernement achai maboko. OK. Monsoka achai maboko ekozala bien. Vous mona tala bato ba mikongo tengami banini botande bazozonga. Amona jour basali jeune moko. Tande bazozonga. Ah tout en na moto. Genou ezaki mabe makasi. Angabo soki ezaki na maboko mususu bon tout ba. Soki ezaki penza masolo ya famille oyo bana ba moyen te peut-être tonga to beta masolo ya mamboka libanda banga ba ke lukaye ba ki traiter libanda mais docteur Mogijo sungi ndeko pena opération le kia toko abiki mais soki ezaki te docteur Mogijo te mais un to beta masolo fo ba félicite ba end éviter comment ba acte docteur de sala docteur Mogijo za makasi mingi. OK. Makasi mingi. Makasi penza. Nzamba sungaye. Ake toujours liboso makamna yeke ne liboso de génération en génération. Merci Yagabi tout que na moi ba réalité na biso. Et puis to zonga wana mo muke. En fait boni ba tournage. Ba tournage yo kene bien. Kasi lubu ka ande naza na mikolo. Ah mais ba lubu oh otenga mi mikolo ba to balobi fo batala ka ndenge nazo lamba. OK. Donc bazo sepena ba on est lubu. Ozo mona ba c'est pas émission te bali na boka nini lubu na bango. OK. Yango nazo saila bango pe kaka. Voilà. Est-ce que vous avez été à côté la spectacle bandeko oyo baotiko Mimi Kabongo Jérémy pesi bango mbote Jérémy Chabani Mobekisi Aïda voilà. Est-ce que vous avez été à kolanda pe moi biloko bandeko sali ouais na landaki on seka ki makasi na landaki et ça onde et ça lenga bien bandeko bakei ba sala ba spectacle na bango ba spectacle zongi po ezaki susute ezongi donc nzamba pambola bango makamda bango so ça bien ba bon séjour na bango na ba production oyo e bandaki ko koma rare ezaki caprice bandeko ya potonde diaspora ba comédien diaspora dans ça mais le ko comédien oui ça ezongi et pour une production na éviter kotala ngona nini oyo dotala parce que ça bandeko muso balobi soki sur le cas ka sala ki yango c'est parce que alinga kaka a mikako chat des autres na conseil de ko faire na monité akanda fini kutu ba collègue ne moko ya musala oyo bino musala ya théâtre et c'est vraiment nini ko mona comédien afin bandeko ne mo ba comédien pona na ebite est-ce que ba ngole ba kende da faire sa bête et d'ailleurs non faire bête non te hein abete non te il y a un moment wana bon est-ce que bateau ba ke la faire est-ce que bango ba roya pas ne pas nan bateau ba sommer ba bien ba ke ka pas faire. OK. Vous comprenez? Bon, qui peut faire? Comment on dit? Bateau ba so ba bien na ba ke na ba ka pas faire. Ndeko Jérémy pas zongi na yé. Ba ozona ba te ke o ba azwa bien na ya tika akota ya faire te ke kota mi maboki te. Ozomona eza na ngobongo te. Ezaka que makambo pe ba projet we bande na pe ka mwa kala.
Badani ngomwa kala te nazalaki te. OK. Namu Jérémie azongi na ye. Azongi. Avant na ye. Tandis que concert. Aïssa Msala. Plutôt j'allais dire production chez Ali les 18 na Suisse. Oh na ngi be batende kona aussi la bisalu. Production chez Ali. Na Genève na Suisse. Na ngi be batende ko sila na kati. Anandimi te ka okende. Est-ce que andimaki? Ah bah bien ça vote tout le monde bandeko ya maman international je crois il mais vote il faut mutwa yebati. Vote il faut mutwa yebake nazo sala likambo na sala likambo. Bon maman mais tu mbongo ye billet tout ça au bout prendre. Bon na ebité Ça c'est bien. Alors ya Gabi lelo eza na bandeko be batunengi biso tout na relation na yo ndeko Belleville. Pourquoi nous sommes comme Belleville, point. Non, basinga na bango nga ki parate. Ndeko na yo azala nani po na yo na vie to pas azala. Azalaki mutu na ngai te po azalaka ka mutu na ngai. Ona yina ete na lingake kaka. Na ko vendre na plateau te ka Belleville, pourquoi? Non. Na tutite na tutaki. Tout est là mais c'est pas tout l'émission dans les caractères Belleville pourquoi non Belleville ça muto esi mananga na musala aesi mananga na musala vous comprenez écoute que motema nanga na epesa ki OK na ko vendre na plateau te ka Belleville non na lingi subongo te na lingi soute mais donc vous vendez ka so moninga ka Belleville pourquoi Yon to ngaki to ebana no azara nani pas parce que ezala bandeko musu bazolinga bakabola bino na ndeko na yo parce que bakabola na bango ezokenda bozo bino bakabola na bango talinga te ko na niveau oyo peut-être moi des arrois ni kota ozona comme tu vas na plateau Belleville pourquoi non Yves bongote ouais bongote ah donc changer combo botika ya vanda za na kimia so likambo eseleki eza te ngana na vanda na mes na kiti pona betaka masolo Belleville ça sali non bongo te donc le boko bongsa na bino ndeko na to za pe na problème te mais siko na o ezole ko ya Gabi to ra pe na problème te to ra pe na longo moko te hein je passe. OK ça c'est bien alors le lot moni Maxi Bondoé aye na masolo oyo sali ke lelo bandeko mususu pe ba mona ke famille ya Janify baza mabe babimisi bana baza malamu par rapport ya mbongo pesa menaki famille $10,000 oyo lelo bana ba moni yango te Marcia leki na télé et a exposé a étaler problème wana oyo pesa peut-être mabe bandeko ba moni yango bon kitoko te. Comment ma soeur famille $10,000 et bimi na balabala et bimi na réseaux sociaux et bimi na batuni surtout aux yeux de tout le monde ba que $10,000 et bimi na côté maman Denis c'est bana ba moni ngote na invité na ndenge na yo moko ya Gabi côté là déjà makambo ndezo kenda boy faut to pesa na bana to na famille parce que Jani atiki basi belé o bon disons to ba maman bana ne basi belé atiki bana belé na invité mbongo wana basala ndenge nini bon pona ngai enveloppe pa liboso de ko ekwaki dans la famille 10,000 le kule yaki to quoi biso pe ba famille yango biso to zara pe ka ndengo wana normalement 10,000 le yaki faki ba lukela ngonde solution pona bana OK omoni ba bisika musu ba terrain ba 10,000 eza nango bakolo ba peke 10,000 oyo to tchango pona bana balukela ba tama terrain moko si au fur et à mesure ba ezalaka zakona bakokotya pe mutu afutaka ou soit lokwa eza tata mama ezalaka pe difficile mama zwa mbongo yo pona commerce pona mwana mama zwa mbongo pona commerce pona mwana mama zwa mbongo pona commerce na mwana ngesa pe ka bien mais soki ekwe lokwa ekwe na boka famille en tout cas ekobima lisute ekomaka pasi ozo comprendre ekomaka nango pasi mais na baneti makambo ya bafamille ya bato ya pa makambo betelaka baseke te. OK faut kolukaka kolongwa na ona makambo wana ozomona tena esa Maxi abima na makambo wana OK eza famille ya bato bango bayebi ndeni basali makambo na bango abima na ye penza abetela penza yango sete te
asala avi na ye te mais aza souci ya bana aza souci ya Janifa et peut-être pe sika Jani azali akobeta pe maboko abi bon ndeko nango ozosala mosala bien ozolandela te osala mosala bien bosoki eza te esekenda te combien de mois combien de mois 2 mois tokenda kasi ti botolobela yango lelo te mais depuis mbazwi mbongo nano ayama ekoki te ayaya bosana bosana quand tu joues à bosana batika kaka eleka nango kaka bongo les 11 awa baosala 40 jours peut-être babombi mbongo na mpona 40 jours ok mais ozomona te ke quelque part mbongo na mpe koki kosunga mpe bana eza bandeko mosusu baza wana bayebi demo commerce moke yango nalobi ti 10 000 wana ere eyaki so bazwaki bana nyonso babengisaki bana nyonso tu 10 000 yango oyo ozo comprendre bapartage yango na bana wana nyonso elingi esala bien mais lokola bango bakende kopesa na famille seke balingaki famille ezwa mpo neti na nga Gabriel so ezalaki bapesa na maboko na nga me nga nazwa nde bana nabengisi bana baye na partagele yango nde bana ozomona ntango baki epesa na famille seke bapesi famille donc batali souci mpe ya mama po bayebi biso bien batali mama akoli mama osala na mbongo nani tiama commerce asalaka nde da commerce nde babie ya bamapa banini na ye mbongo ya liboso mpe azalaki nango déjà asisi yango nano te bamama babombaka mbongo ozomona c'est ça naokaki mwana jani soki ya liboso soki ya mibale so aza kolela moto asomba ata moto na ye soki bazwaki ta mwa quelque chose bapesi asomba ata moto na ye ndenge esali bien voilà affaire vol ya mbongo ya Maxi oyo lelo dérange mpe bato ebele nazalaki na émission moko olobaki Maxi atala entourage na ye entourage ya Maxi batala nani ayebi mbongo wana premier jour kokitani na aéroport ndeko alelaki déjà $1000 ekendaki oyo akendaki na famille ya bajani eza na bato baescroke ye ke bakotinele mbongo azwi mbongo te non bato baescroke basi somba billet des fois même mbongo ntango oya Kinshasa biso tokopesa yo mbongo ya kozonga wi eza na émission tosalaki na ye na mbongo ya kozonga ndenge te babiso bakiti Kinshasa des fois même mbongo kuna ntango oya awa bakozongisela ye $6000 oyo esalaki azonga poto akosentir te ke adefaki mbongo epa bato voilà donc ntango ya ye bato baescrovaki na lokuta wana te mutu moko alobaki na nkombo ya Fali ezalaki te Fali oyo edérange ye ti nga nakosala yango te te naosala yango te so oza na posa okabelanga tindelanga mbongo so oza na posa nasala likambo oyo odefisanga te nakodefa koma naodefa koma bato bakobeta bato babankola Kisasa yo oyebi te ngai babetanga banko Gabrieli nga naza honorable Wivine Moleka naza Wivine Moleka nauti kopesa kutu bakata basaki ya loso banini bima na coin beso oza na mwana azalaka na telefone wana kata te bima na coin comme ça lokola bato na ngai nano baye te mwana tielanga carte ya crédit ya $20 comme ça so bato na nga baye tozoya kuna to kotikela babiloko nga bi honorable Wivine Moleka asenganga $20 ya crédit omwe mpona babaki nabise mama walokuta nasema oza lokuta mama na kate fana benge bakata otobosi moko uti kobenga bien aza lokuta aza escroc bakomi kosala bato ndenge wana abengaka même na bajournaliste babengaka bato bakomi kosala baaventure wana nzupa ta bengana koma mama bebe nga mama bourgmestre ka ye wana mama sikoyo ngai nakoki kodeplace te mpo moto alobelanga ke defa mbongo bongo yaka bongo sala bosala bino osala yango te ifo namona mbongo na ngai na maboko confiance ezalaki ndenge bosolola quelle confiance nayebi yo te quelle confiance nayebi yo te eloko moko te odefisisanga mbongo soki azoyeba mbongo ya bato sikoyo problème sikoyo na mbongo awa autobongisa lisusu avazonga lere ayaki bayibaki ye mbongo avazonga bayibi ye mbongo nayebi te peut-être alingi azwa problème mbongo wana eke na problème wana
ezaka bongo ezaka bongo bokoma bakoyibolela na koya bayiboso na kozonga baescroquer lisu na bato kedefa ozomona teke eza na baproblème so tomoni bato bakotanga nkombo ya 7e bagarre esekisika 7e bagarre futoluka toyeba nkombo lezotanga bango na kati ndenge nini po moto ozali na maxi mwa mingi ebi te ntango ozoka nkombo ya 7e bagarre na kati ezotangama 7e oyebaki mpe na mwa marche lang no nayokananga te bongo ndenge ezotangama babie ye moto azali na ye mwa mingi abukisi bongo babacho yokala esala bato bavandaka na bandako ozo comprendre kovanda na ndako eleki nyonso kobenga na kotuna basante nini eleki nyonso ocomprendre oke kozwa libakela moko oyo ozanga mitima makolo oyo yosali na yo yango te me bapakoli yo buzoba ozomona donc nandimi nanga teke 7e koyiba mbongo nandimi te en tout cas aza mutu tofa tozala na ye nayoka te ke aza moyibi nayoka te seko ozala nini bon peut-être ebungi kaka ebungi nayebi te so esalami ndenge nini nayebi te voilà badeko mosu olobi eza plus baartiste oyo mingi bayaki bazali na espoir mingi ke bakokutana na mama Denise mpo eza na bandeko mosu bafondation mpe balakaki bango koya awa tokofuta tokopesa mbongo metan bayeba yakuta na réalité mosusu nayebi te soki mpe mwa idée bandeko fondation bakoloba bongo te bandeko bande makanisa motu kende toke boye bakopesa biso mbongo mais fondation bakoloba bongo te fondation ya mama Denise ba tout droit comme ça hein baza comme ça balobi yango te tobandi peut-être makanisi ya bato ke nde tozokende bakopesa biso mbongo bango te yo mpe eza faute de moyen esalaki lelo otourne te nde basila batonaka na babelvi nde batonaka boye parce que tomoni ndenge so maxi mpe alobi yango alobi bango soki bazwa mwa privilège wana parce que bazalaki na mituka oyo ya cher mama olive atiaki mpona bango bapesaki mbongo oke batourne bafilme nde bazotourne lelo mpe baza na mwa succès parce que ye soki abi avanda kinshasa succès mpe ezala est ce que ekoza mpe moko ya makambo ezosala ke bandeko batourne puisque bino baza na bachaine na bango evanda tout ça koza na succès ti succès ndeni na comprendre te na bien ndenge bango baza lelo bachaine evanda baza na bato baolobelela bango baza na une équipe là oyo eza ke soki mpena filme mpenza babi bamoyen wana eza plus bamoyen ya mama Olive Lembe asalaki bazala mituka bien wana eza maloba maxi nayebi te est-ce que idée na eza bonne par rapport à mama lobi alobi vérité bien mais pourquoi ka koloba mpe ka bongo pourquoi po bato de tous les deux chaînes basali ye nini donc po anini kaka mpona deux chaînes wana kasi tina bi po anini ka deux chaînes wana kaka basali neti nini basali baeffort na bango makambo nyonso elaka stratégie ocomprendre makambo nyonso elaka stratégie mabe nde kofinga ozo comprendre nyonso elaka nango stratégie baosala succès na bango c'est normal moto aboyi yango aza te ozomona ngai akokoloba teke nga mpe nde naza boye lokola bango bazobongo nga mpe nazosala succès te wana nakomi lokola mwa na jalousie moko boye ozo comprendre eza époque na bango eza temps na bango otika bango baefolue ya bino eseleka biso eseleka ya biso eseleka nga ndima oyo moto oso oloba oyo moto aloba yanga na ndi jasex osengi nzambe mokotelo mpona mikolo ya gadi so olobi na ngai yango esila jasex voilà maxi abi akotika koya susu te soki ata nani yango akofi ntango tokei kotia na poma nzambe abi akoya susu te na matanga soki akofi nde bayibi ye wana voilà eya makambo aya te eza makambo ayaki na bolingo na ye ya ndenge jani azalaki vie na ye ayaki na bolingo na ye akutani mpe na makambo akutani nango soki eza mpe ya solo to eza ya ndenge toyebi mpe te mais eza kaka makambo eyelaka moto makambo eyelaka moto voilà
Na toujours question ya Bellevue dans ni pona yo pona ezana titre mon na chaîne na yo moko chaki okomi Gabriel Bolembo a cinq famille bota pardon. Kasi tina biso pe to tuna question. Kasi eza ba titre bino boto zuka ngo pana bino. Ah ezana ba titre hein. Ba titre no bo bamba. Biso to zonka pana bino. Pardon ngo ezana ngo. Cameraman mtachaki. Ah. Olega tulinga na chali na singa bia mamola ka soko mamola nini kuna. OK. Pardon ezana ngo sincérité. Donc a mamoli na ye. Mais na kati bino ezana makamu susu. Donc il y en a bi. Na ataki titre mususu wa Gabriel na prison. Ce Gabriel na prison soko salini soko salini. Nga mona na wandi ko se. Ya ka ba titre. Donc il y en a bi pardon ezana ngo sincérité. Ezana ngo ka ba titre. OK. Donc mutila ko koma na akota na kati nda oyeba ile onini ezana kati. Il y a moins de tuna ko question na soka zana ni pa na yo. Mais il faut tala kabo otala kite point. Il faut tout n'entendre comme faut tala. OK. Merci, à la prochaine fois tout tala. Donc la souka Gabi. Alors Lilo va la bande ko tala biso et surtout plus par rapport il y a journée où elle est 18 mai. Elle est 18 mai baya ebele. Baya ebele bato ba ba problème boya. Ils ont adresse déjà per awa. Boya. Awa tozana biso na Yolo Seed. Yolo Seed ozino kaka okitino kana terrain e kaka. So kitna terrain kaka au mona station moko ezawana okatisi na station wana. Dès que ozotala kali kolozo mona kaka bazo centre hospitalier docteur Mogijo. Ils en ont ka wana ata so comme na station so se retrouver to bika na luka pas docteur Mogijo. Donc ça kaka en face na yo wana. Ozo mona terrain kaka presque bato be ba ye bien. OK. Parce que bazo la bibembe kala. Non soit ye bien. Yaka na 8h le 18 mai, yaka na 8h, yaka na tongo au ça na ba examen na muta liboso. Tant wana ba docteur bazalaka na chaud yaka na tongo. Ozo mona botonda boya ebele o bozala ba problème o bona boya ebele ba machine ki toko ekoti j'ai kutute. J'ai kutute boya. Na bengisi bino so ba mama botika na ndako te boya. Oye osali consultation na yo si okela mbela bana. Consultation ya ofele. Ozo mona bakangi na maladie traitement na yo la moitié. Échographie ya ofele. Ata bino moko eloko $45 ofele. Siko boye bisanga siko ata bino moko. Voilà. Kozwa kama kolokolo ta congolais kozwa kama kolokolo la. Koke hôpital passe mais koke les bar. Obosa ina moko. Koke les bar. Na moko msobosa. Tika. Voilà, merci Sani Philippe aujourd'hui. Je crois bien Bandeko Bolandi comment Papa Nabiso, Docteur Mogi, je n'ai pas de ça Congolais Bolam, en tout cas Eleke Belé. Là, je tiens à vous signaler ceux qui vous en ont besoin. Il y a comme Docteur Mogi, soit pour les cas dans différents cabinets, ceux qui sont dans Lemba, Foire, juste dans des portes au Touni Avenue Loubé, Foromona. Et pas centre plutôt j'allais dire cabinet docteur Mogi Josali donc l'UBF numéro 17 donc on a des importes au Touni Barolaxao et pas docteur Mogi Josali na cabinet na Kitoko et puis oye justement na Matongé bandeko bokuta ba commune ezali pembeni wana na commune ya Kalamu oye kaka na Matongé en face juste ya district il y a Funa donc la commune à Kalamu wana kaka est-ce que ba transport ya point chaud kingabwa voilà kaka pembeni kaka wana au mona ba tie longi ya maman na biso chakona papa na biso esobe docteur Mogi Jozawana et puis qui directement na commune ya Bandalungwa où il juste na baka yao police ya mbata izawana otala wana monika ba commune docteur Mogi je pense ka Kasavu bon ko bouger tout même pas. Nous sommes déjà cabinet docteur Mogijo, où il est sous la ville, la galerie présidentielle ex, donc il y a premier niveau, au matière escalator, on est bébé, on a au talika à droite, on a au moins cabinet docteur Mogijo, et puis selon Mogijo, on a venu Kabamba, au Kiti juste na beau marché, hein, na venu Flambeau, au Salini toujours Kinda Winza Kabamba, Arema Ingalus au Kiti, on a directement. Au moni salon mon choix de beauté na saint d'état d'Amé salon Mogi Jozawana route pe nzela wileri ozo kita vers bon marché au lirika wenze ya Kabamba muke arema ingali au mona directement salon mon choix de beauté avec le docteur Mogijo ba numéro est affiché wana ceux qui bobengi
bokozala les bienvenus pour bokosola na ye malamu po ye moko moto ayambaka et puis bapatient na ye plus ye moko asola na bango mpona kosoigne bango. Je crois bien topesi bino baadresse wana nyonso tu oza pene ya ndeko betali sur le pas ndeko boya nzamba kosunga mpe kosalisa bino oye azali ya nzambe. Merci, merci, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.